Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com Titango kitoko na kotala ema Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Armani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, ngalinga garanga HP Media, ngalinga garanga HP Media. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News. Short News, votre émission qui est représentée par Ekibumba, qui est présentée plutôt par Ekibumba. Ekibumba, votre orgueilleux serviteur. Dega tolo barabangonyo sobaroma ba humble serviteur, biso tozana biso ba orgueilleux serviteur. Voilà. Donc votre émission yango lelo penza tozo solo la lisolo oyo yantik yaban antique tozo solo la lisolo oyo etali travail manuel eza nini to meki kotala bana classe pe baza koto yo awa na moni massa ya to sola mo li solo travail manuel ndeko na ngai travail manuel lelo yo bino travail manuel na classe bayib sarabino ngo ndenge nini travail manuel eza nini tina travail manuel na kata classe pa sa biso kya to yana biloko na classe de suite bani mais na secondaire to zo suite bana to zo na primaire ici là si on est bilo ni basenga bino na tikuena wana partie à primaire ba pot de fleurs tout ça ba pot de fleurs oui bien voilà massa na biso kombo nani ma Rabi voilà Rabi alobi basenga bango ba pot de fleurs netika kende osala moi pot de fleurs yango wana pena Rabi c'est bon yango wana pena travail manuel mais l'autre travail manuel les a transformé na ba kosenga mbongo na kosenga ba papier hygiénique ba savon ba professeur ba bungisi masolo ya travail manuel ba BBC pena bana misusu totuni bango na nzela travail manuel et ayebité travail manuel les ani na ayebité Rabi ku to expliquer biso ndenge nini travail manuel les ali voilà donc vraiment bino moko borolanda ba petit mususu bana na biso mususu oyo bazokota classe lelo to meki ko tuna bango na nzela ceux qui travaillent manuel les anini voire même ba mikolo mususu bazo koyeba te travail manuel les anini mais ba kimi na bango caméra voilà c'est parti déjà avec Bobo Jigal mutasimbel biso caméra to mega otala nanu nyonso oyo bandeko balobel biso natina ya travail manuel voilà tozape awa tozana bana na moni ke bana batanga masa komako koma masa ozoseka masa koma voilà masa yo otanga Aux en classe ni première. Aux en première CO. Aux en première CO. Na école ni. Epembaki. Na Epembaki voilà. Master na biso yo aux en première CO comme na première CO travail manuel les années. Travail manuel. Vraiment na habité. Travail manuel basenga pona to pesa ba monsieur. Bo pesa ba monsieur. Neti bo pesa bango elo ni. Na ke tu parles lo basenga ni stuto ela bango za mbongo za secret to ya no. Eza mbongo to eza la secret et onde boye la bango. Ça va merci bino mo bo comprendre que petit na biso aza na première CO a commis déjà na première CO donc yé na conception na yé ndenge ba professeur bazo bungisa lelo bana na biso ba kumbi
travail manuel lokola eloko moko boye donc bango soki basengi eloko eye donc asengi mbongo bana bayeli yango wana professeur azokotisa bana na mutu loko travail manuel. Et pourtant travail manuel biso nyonso tout oyebi ke travail manuel ezalaki misala oyo mwana azosala na maboko. Pourquoi et raison nini ezalaka oyo batindaka bana travail manuel ezali quand même koyeba mwana aza makasi na eloko nini eza na ba artiste mususu babima na nzela ya ba travail manuel ba artiste mususu tango ba pesi mo exercice ya travail manuel asala mo dessin sala mo ndaku ba moni penza ke na ndengo asali yango donc aza makasi kote wana ba orienter nango mais lelo na kati ya Congo échanger bandeko na ngai vraiment travail manuel échanger bongo ensemble na bino total bandeko nyonso balobeli biso na tina travail manuel baboti logo la bana bongo tokutana tout de suite. Bonjour. Mbongo simbi eza ya nini? Ozoke classe? Otanga wapi? Kimbaniste. Loba mama kasi otanga wapi? Na Kimbaniste. Oza na classe ni? 5e. Oza na 5e. Bongo mbongo simbi na maboko eza ya nini? Basenga so bosoma papier génique. Bosomba nini? Papier génique. Papier génique? Kwa nini? Okota toilette kuna? Te. Siko eza pona nini? Nani atindi yango? Madame. Madame. Ay bosomba papier. Ka papier génique nde mbongo nyonso? Te. Eza nini nani? Papier génique Pepsodent. Tombola mo voix basengi nini? Papier génique na Pepsodent. Na savon. Siko basaka na ngoni? Na ebite. Ça va, merci. Merci. Hein. Bonjour. Comment on a dit? Mon nom est Cyril. Cyril, vous êtes en classe ni? 3e. Vous êtes en 3e, vous êtes en section ni? Pédagogie. Tolinto yeba bino ba na classe bat bozo tanga lelo travail manuel les années. Bon, travail manuel et ça c'est logo qui ba sengi na école. Lelo ba sengi na école, net lelo nini exactement? Par exemple, tu vas sengi logo moi qui na école ba pesa soit tu neti. Pour le moment tu ba papier génique. Ba savon, de logo ba sengi na école. Là ba bien du travail manuel. Ah donc net ba sengi bino savon, papier génique, yangwana to benga travail manuel. Mais travail manuel, ce babi travail manuel, na lingala au lobanine. Bon, la lingala, je connais. Travail na lingala les années. Et hop, dans Moussala. Parce que travail manuel les années, na lingala. Bon, travail manuel, je connais. On est là, merci Cyril. Menine. Oui, ça donc moi qui n'ai Congo moi mukie na Congo ezani na Congo ezani donc Congo c'est le mot donc qui m'a balombe bon c'est tarabu pardon qui m'a mos balombe yango travail manuel donc tout le bon moi c'est le Congo mbote papa travail manuel ezali mosala ya maboko oyo yeba okoki kosala nde yango babengi yango travail manuel. Bon, ntango na biso ntango tozali bana mike bana classe tozotanga classe soki basengi travail manuel eza mosala oyo donc biso tokoki kosala na maboko na biso nde yango oyo babengi yango travail manuel neti comme tokoki koluka nzete ya mbila tokati tozwi banini nango tosali kombo yango nde travail manuel. Ntango mosusu omona endi place moko espace eza na école ezalaka polele eza na mosala te ale tosala bilanga bato kokata bana matiti na bakongo tomemi mwa bakongo tozokata matiti ntango mosusu tozolona mwa bamatembele biloko ya mike mike tozosala bafleur tout comme mpo kozwa moko boye oloboni esika avocat ebota nango boye na se otumboli yango potisi na kati ya kopo wana oye nango ale bokundi na école yango nde babengi travail manuel mpo eza mosala mwana asali na maboko.
bon papa eloko liboso na eyobima zoba na liboso molakisi atindi mwana alobaka na travail manuel balakisi mosusu azobisa mwana bi boya na travail boya na savoir munganga mibale travail manuel maliboleli mwana teke travail manuel eza nini ye mwana ntango ayepa mobotya oloba nini mama molakisi alobi tomema travail manuel savoir munganga mibale est-ce que mwana ntango amemi travail manuel a savoir munganga mwana moto asali savoir munganga wana mwana asali savoir munganga te eza bato mosusu basali yango donc travail manuel faut tenga mwana eloko oyo mwana asala na maboko na ye nde yango travail manuel mais ntango oyebisi déjà mwana boya na to boya na 1000 francs est-ce que mwana asala mbongo boya nango yo mpe ntango mese mwana ye nango apesu yo est-ce que yango nde travail manuel mwana asali yango nde travail manuel te ndefu balakisa mwana travail manuel eza nini travail manuel eza nini tango akolakisa mwana ke travail manuel fo tosala travail manuel toyaka na travail manuel mwana koya na kombo mwana asala mosala oyo ezosalama na maboko na ye nde yango wana eza travail manuel mais yo molakisi koyebisa mwana te ke travail manuel fo yela biso 1000 francs yango wana bana ebele nde omoni bango bayebi na bango ntina ya travail manuel ata otuni ya travail manuel aoyebi biso travail manuel epa na biso eza 1000 francs wana opesa mwana faute mwana aza vraiment na faute papa journaliste. Bonjour papa. En fait, en tout cas, na habité ces photos le bac. Les lots na classe na école na biso travail manuel peut exister car. Pour biso à notre époque, ceux qui posaient à travail manuel, bandé ko fait au monde à mon la qui s'habille, boya na 30 tiges ya balé. Mwana rokende abuki ba mandalala alongoli na maboko na emoko apaloli asali yango kombo amemi ba mususu ba osenga yo sala o représenter carré au sali yango à partir ba carton au kati obimisi mais au sali na kati travail manuel pour pesa yango forme memi mais le oyoyo en tout cas na ba école travail manuel et sala marasute pour ba enseigner ba koma plus ko senga biloko en nature ba mususu mbongo okoka ba ebisi bana lobi toza travail manuel faut bo mema 200 francs mususu asengi yoro yana sakombi loso wana una sakombi madesu wana una ba boîte ya tomate mususu matungulu mais ça se déjà biloko côté ozomona keza pasi bana bazokoka koyeba te kutu so tamusi micro na auto travail manuel exact mais nga na yeba biso tant tozoko la na époque na biso so boza travail manuel ba pesa biso ba Congo ko ba Congo bo memi ba kombo ba nini ba se moi aime so bo kombo la ba salle de classe bo komboli na cours ya école wana pour rendre un propre travail manuel ba msusu bazola aksabino ndeni balonaka ko balola mukala to baloli pe to loni ozomona mais lelo sikoyo travail manuel penza eza lisusu na sens te na kati ya ba école. Merci papa. Voilà, chers internautes, nous continuons toujours notre émission Natina ya travail manuel. Travail manuel eza nini yango tolobi to osola ngo penana batu ya blé blanc nde tokutani na ndeko na biso awa. Ya comment na eza grâce. Voilà, wana tokutani na grâce wana classe. Na la 3e humanité. Grâce aux na 3e humanité. Travail manuel eza nini? Travail manuel eza misala ya maboko. Misala ya maboko. Oui. Sikoyo lelo na ba classe na bino nde bozotanga ba professeur ba osenga bino loko lelo nini oyo eza travail manuel pe bakala babanda ko senga ngo nini soko yebi ba ko senga biso ba kombo ya travail manuel bebilanga pe ya travail manuel kombo eza travail manuel ezali oyo yo moko sali to oke ko somba o sombi kombo yego pesa kombo nga na sali yango wana na bien travail manuel pona sali yango na maboko. Merci beaucoup, grâce à Tomoni pe maman Tantine Nabiso Azalia. Pour ça, nago yaka ya. Kota. Bonjour. Bonjour. Comment? Narcisse.
Narcisse, aux en classe ni 4e commercial. Aux en 4e commercial. Sigo, Narcisse, tu na travail manuel les années ni pona yo. Travail manuel eza eloko basenga na école. Eloko basenga na école. Neti ba kombo to na punition. Ndi ba benga travail manuel. Oya na est-ce que ça punition? Msupeza travail oyo bakina msala msupeza travail eza la deux choses à travail. Travail msupeza travail oyo école travail manuel, msu travail oyo kende msala. Voilà, Narcisse a expliqué biso na ndenge na ye méthodique Narcisse akende ndenge wana te Narcisse pour information na yo travail manuel ezaka ka travail oyo basengi na école mais travail oyo ko sala na maboko na yo moko. Donc ba ko pesa yo carton moko hein peut-être na forme géométrique ko sala ngondaku ba ko pesa ba ko yebisa yo sala biso ekeko na argile. Vous comprenez yango ba benga travail manuel. Détrompe-toi, sois un professeur à Sengyo Mbongo, na compte de travail manuel, ou un travail manuel, te, ou un commune d'engue, professeur Babungi Sao. Merci beaucoup, Narcisse, Tozaki, Kina, Narcisse, moi, Nabiso. Voilà, donc, on est tout ça, moi, parité, n'engue à la Araka, moi, si, moi, Mobali, Bongo, to komi pena na suka émission Nabiso, Tozo, Kende, Sika, Nabiso, to sala des annonces, to Sika, to sali des annonces, Nabiso, to sala des annonces, voilà, to sepeli mingi, mutasimbeli biso, caméra, pene, zaiki, Bobo Gigal, hein, Bobo Gigal, double poumon égal à lui-même. Voilà. Il y a makasi ya osaleza te talara papa Jean-Marie Mouta simbela biso pena nzungu wana ya montage vraiment tinda ba plan pour poto sepela. Mbote mingi na bino nyos. Voilà, chers internautes, comprenez que to zalaki na ambiance pena na bana donc na bana ya classe oyo bazoko ko expliquer réellement tes travail manuel les anini les uns ils ont expliqué Tolandi Bango, mais tu comprends de l'eau moko que ba professeur mutu babungisi bana parce que professeur aux autres senga mwana aye la yo savon na place ya travail manuel. Savon wana est-ce que ça savon oyo bambuza o bazota la savon ba benga ke pakpa peut-être wana to go benga au travail manuel mais savon monganga eza na ngo travail manuel te. Voilà donc les professeurs babungisi mo bana muke travail manuel ezali musala oyo mutazo sa na maboko bogo pesa mo exercice moko bogo pesa e na ba carton asali mo ndaku to aye na mo pot de fleurs wana to benga travail manuel mais tout ce que nos amis ba répondre biso eza penza mo netika bu mo mobulu banini mais to yaki wana poto se kabango te to yaki wana poto to laxate ke bango bakwei mais to yaki nde to faire comprendre que ba enseigner pena bazobungisa mo bana na maramon. Voilà to comme na suka émission na biso to pesi mbote na ba nyonso tu oyo balanda biso nyonso tu oyo pe balinga biso. Voilà wana na musika to moni talibo talima kuluto moto vraiment to sepeli mingi to moni pe vraiment wana na France to moni masananga pena masananga ya mwasi Benitou Loma vraiment topesi mbote place aux ali na musika topesi mama Fatouma mama Judith Fatouma topesi mbote vraiment mama zalaka talakaka mutema nde e alara boza pena na kibo mama moko moni mo likambo komeli bana bongisa bo ezongisa bo sala bo etoza parfaite mutoyo akoka na vie azate le grand producteur Papi Moussoui Kuluto Baleki vraiment merci na ba conseil na yo to pesi mbote place ozali to pesi bino nyonso mbote tozangisa mama Brigitte Tabu et aussi mbate mama Brigitte Tabu na Allemagne to pesi mbote zala pena kuna kwa to pesi mbote bongo to lobi glory be to God. Ria vraiment débitez-moi Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Kindoki politique, chansi à manière, pista papa,
HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Cité Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Kindoki Politique, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media. HP Media.